batebele bayebi que no ken piana na vie na emo pao net kaka mais en fait au monio la résidence ya vie. En tout cas Koffi Olomide 18 mois wana elakisi ke makambo nyonso esili mundele siko azota ele pendant 3 ans. Omoni par rapport à ba combattant ke yaka botourner omoni ba combattant eloko esala bango jalousie ezaka bandako ya boy keba kaka bébé jitwe ozomona ka bandako ya boy misa quartier la tête omona ka bandako ya boy bandako ya boy nde swaka ba combattant jalousie mais jalousie ezaka ya ba bien artiste et musicien o atonga ba pala minene boy te balandela gete ende jalousie balinga ba combattant musana na bango ezani ni balingi ka ba musicien na so bazala pauvre. Aza quitté nzamba sali grâce biso tozana esengo merci na ba Koffi Fil parce que ba vrai Koffi Fil balela itina suka nzamba la recommencer bango donc voilà tozana biso mais défi ezali champ de tir facilité bientôt Paris bientôt États-Unis ni nezali arène ezaka arène to betango. Balabala, Koffi Olomide 18 mois avec sursis, on a bimina l'ipapa Dani Chandou chinois congolais Nixon Boutique, la bière de luxe, la grande moisson, opérateur économique, il y a foule le qui sous monsieur le président, Ezalaya foule le qui sous monsieur le président, Nixon Boutique, la bière de luxe, la grande moisson, opérateur économique, Nixon Boutique. Merci à toi, Tim Skabengele, l'homme des immeubles, l'avenue numéro 2 immeubles, Maman Emeline Zembaya, tous Pépélé en Bétolo. Toujours tambola parce que tous au CPLA, l'artiste ministre Koffi Olomide 18 mois avec sursis à confondre Nzambe Azalaga juste, Nzambe Azalaga injuste été, Nzambe à justice wana à confondre et donner, mais à ma grande surprise, na monipé confrère Ken Piana Pitopale. Pense Bakali. Pitopale, bonjour. Ouais, bonjour, Pense Bakali. Évitons la monnaie. Pota Goma, Pota Rwanda, Pota Oga. Pota ya Kigali, bado sekini somate. Bino pena boza ba comédien moko na habité ayona vienjora na habité. Obanda ta toana esengo Koffi Olomide 18 mois avec sursis. En tout cas Koffi Olomide 18 mois wana elakisi ke makambo nyonso esili mundele siko azota ele pendant 3 ans. Amone na erreur moko te. De ce qui va jouer une erreur à terre à Moukeba, va jouer 18 mois, va jouer ce qui va télé des erreurs, Moussou Babakisi. Mais à refout à Mandina pendant 3 ans, en tout cas, Vénapsa a quitté. Vénapsa m'a pas au Konzaza, Aza Congolais, Aza Icon a mouné la musique et Ambo Cannabis, en tout cas, là vraiment, ça n'a pas si dossier, ça n'a pas si. On a confié à ça dans le Jazate. Confié à ça. Bon, vraiment comparer Koffi na ba ministre Moussous. Non, ba comparer Koffi na ba artiste Moussous parce que ça ba artiste na Congo ça un artiste moko sali musala danger te. Baza ebele mais Koffi aza parmi ba artiste minene o basali musala bien. Numéro 1. Mais to ko lo bateke aza ye moko baza ebele mais aza ebele mais est-ce que numéro 1? Il y a génération na bango a rosa la bongo mais ba musicien o basali musala ebele baza ebele dès il est l'autre que ne penait pas etozonge pas génération quartier la terre Koffi Olomide azara moi ane fali bango nde basa leo ba tourner de tobo yango te Koffi fali bango ba teka image na biso libanda makasi d'ailleurs olobela Koffi faut tia moi ane fali parce que fali mais tabo cha numéro 1 bakali totika ko sala ba émission flatterie to comme to zape musana na so to pesa moi valeur yo kansi lelo na Congo mutu mo ko sala émission o critiquer msou Koffi mais na ça motemo ebi ke Koffi Olomide asala ba faut changer langage te nga lingi to longwande na ba polémique ya pa c'est bien non nangi ba musicien nyoso tout ozo bango ndenge moko to pesa chaque musicien valeur na ye la valeur mais to cha mutu na mutu chaque musicien zala na valeur na ye papa Koffi asala musique na danger ata lelo abimisa ba album te musique na ye wana bando beta ti génération en génération très bien donc mutu na mutu a préparer musique
et permettre un jour assis la thé. Très bien. Donc colocataire to kende na mo polémique inutile. C'est ça polémique. Et ça la bien té. On se comprend. Alors les lots confusion automona bande on a vu som suba combattant ba congolais monsieur ya boy ya mauvaise foi ba linga ki Koffi Olomide ba kangaye mais les lots nzaba juste ameke pe confondre ba donner et pas chroniqueur ya musique. Papa yo ya personne ne repère ça par rapport au moni par rapport à ba combattant ya ka botourner au moni ba combattant. Et là, ça la bango jalousie, ça la banda ko ya boy. Keba kara bébé jit ko ele. O somona ka banda ko boy. O misa quartier la tête. O mona ka banda ko boy. Banda ko ya boy. Nde soka ba combattant jalousie. Mais jalousie ça ya ba bien. Artiste et musicien o atonga ba pala minene boy te balandela gete. Vena biso redi ami sabeta ki chez Jonga ta combattant moko ya ki azala. Mais azape la ba pala. O soka pa. Azape la ba pala. C'est quoi question ni te ya ba boy nde to lo bat. Ah ya ba boy nde to lo bat. Il y a pas OK. Ah, il y a pas de problème. Donc ce qui vient à biso redi azala ipe na ba ya boy. Vous comprenez? Il y a pas de jalousie. Balinga ba combattant musana bango ezanini balingi ka ba mission na so bazala pauvre. Eh bazoko fali po basombi fale mo bosoki wa bisoki. Eh te yango na loba ba ke oji bazaka pe na pala mo fle ya ko beta jamais we raza ba pala danser ba pala danser boye bajibe ba wera ya ba boye kaka mais lelo oyo oyebi ke oza surprise pona ba tebele ba yebi ke no Ken Piana na vie na emo pa o net kaka mais en fait au moni la résidence ya fier par rapport il y a 18 mois vers sursis na moni présence ya Ken Piana état journaliste chroniqueur ya musique message no repère na bato na nyos tout o ba kansara autrement na via boanga na 6e chantier maman alibanga non suka menga ko fito za na problème te na ebisa kwango chaque jour Koffi Olomide Xavier oyo na sola na presque chaque jour bonjour to benga na rapé Xavier nanga très bien na ko zo te kaka ko Koffi Xavier nanga na bando sele ki sankara de kunta non très bien na critique Koffi na kumisa rapé Koffi na magamu mususu donc l'axité que soko za bien kaka na mutu na ko sala critique pe na sala critique Xavier nanga na ko sala pe critique na ko kumisa pe na lika mususu donc nga eloko na olité to longwa nde ko koma ba fanatique ya ba leader to longola ki fanatisme nati ndeko na biso inonsi bi bato msuba wakam ok na ki confiance mais aza artiste mboka na biso te salaki bien nati lelo soki Koffi msuba kangaki biso ba congolais tolinga to bénéficier na nini neti na nini donc via zo mérité dossier na ifalaki eleka parce que ba danseuse wana ba mitema mabe très bien c'est tout chose à ma occasion to kolina na kalwano awa kaka na très bien oh to kolina awa na kalwano so Koffi na yebi ya asalisa biso ba foje kutu na ba maya ba nzopinzo foje c'est-à-dire bo sukola na mai bo petit azo simbo ba place ako simbo na jamuke sikoyo ayo kosa la Koffi abanango na ba mai na feto za la faire ni comme konzi soda poto pe aza ni comme konzi soda poto en tout cas et salinga bien o pe na ba bampangi plus mpangi ya Koffi Olomide donc deux fois te choma ni comme konza se déplacer aye awa c'est que sentiment tondi pe na mutema auti talaka mona Paris talaka saki déjà akabeli na pratikala na micro na yo na sona Nico Mokondi parce que to ba moni Nico Mokondi soda ya poto bazaya rosepela Nico Mokondi monde do tala yo lelo to sana esengo ya mona Koffi Olomide 18 mois version na pese ndiko non nangala confusion o wana nzambe comme azala juste à confondre batama mauvaise foi o balingaki Koffi Olomide azala arrêté un mot parce que vous appelez diaspora moko ya diaspora comme oui merci mingi Ken na sepeli mingi pour accueil merci donc elo on a sepeli bon moni na mokili pe mutu akoza la peka na bolingo bato surtout balinga été paro et gagné té et quoi vita imana paro et gagné té on va surtout gagner déjà plaisir les années tabo déplacer boyetia na mofleri on déjà c'est bon on a été ba benga na mer na mikili et puis na mbala moko automatiquement na yeba il faut donner vie déjà avant-hier na yeba ka que non au moni mutu muso ko za na mabe na ye mabe moko provoquer problème muso ya ba provoquer vous comprenez parce que mutu muso ko za mabe na ye mais ce qui bola mon pays dans la kati et dans ma passe mingi pour nzamba la justice wana très bien ya ngono monika ke non et quoi est-ce que quoi mo bangene ngaza wana aida trop asala ba pas rebelle
omoni soki batali balance nzambe ye mwasali balance mpe ya mabe na malamu amoni ke no malamu eleki bolamu oyo vi asalaka nayebi te bato bazwa bandambu wana jasi bayebi ke no bafukamaki bato oyo voilà comprendre neti yokoza parmi bato bazwa bolamu oui ngai neti nga boye kozala nga déjà ntango botobenga janga bongo so yaki vie tembe na kote moto kuna teka pe makala moko boye mwakoni mwani yo pe mabanga kofia bwa kozalaka suspect omona pena nzembo pene esila niko mokonzi nzembo ekati oui neti nga boye ke nasali deja 33 ans ok pembeni ya vie 30 na 86 ok nakuta ndako oyo ezalaki chantier nga na okengela bona otie babriki bani basanga ndako manzanza na okengela ndako vie na 86 ona mona vie toki na bandal vie ayaki na ndako okofia bandotonga ndako na banona quelque sikoyo na 86 nga naki na bandal na vie déjà da yo ozalaka mwana mosala ya bafamille moleka non ya soloko non oya kozala okengela famille oyo ezalaka kolonda ko eza famille moleka seke yo ozalaka sentinelle na bango voilà sikokenpiana awa ezalaka terrain ok mofleri oyo tout ezalaki nango te nayebi koto mponga azali mwana kalwa no na nsima oyebike histoire ya koto nayebi yango bano bazalaka na clip ya kofi oyebike bano bazala na clip ya kofi ya loi ya générique bano batelema likolo ya minga biso bana ana album ni na loi générique ya loi siko nga na itango mona ite vie moko azali pe pembeni na vie na mwa tenue militaire na munduki yakinga ok parce que nga nayebi ndako babanda tonga na ba 95 sikoyo taba tonga na 95 yaki terrain ezali terrain oui comprendre donc moyen moneka tia muta kengela te muta sombi bongo yo ya 86 ezalaka ya kofite quand même lisolo ebima lokuta famille moleke elanda biso olandi nga te kenkana nalobi boye mutu oyo amona vie komona nga na vie mariage na nga na ye 86 après na 90 quelque batindi nga awa chef à chantier ok et puis na jeune 5 de bandi pas 96 hein taba pesi taba embi Myriam bapesi fie bapeka na ye bapesi terrain toye kotala terrain ngai mama mi ya Johnny je crois na vie moko boye komona ujima sasa papi donc ujima te vie moko boye Amédée aki sous lieutenant à l'époque sa vie moko boye akakenda na ye déjà donc toye kotala yango et puis vie amoni ngeno eza libulu makasi tonosala nkoka biso ya Johnny mama mi atina mabanga ntinga na okengela ti mpe ezwi forme nde vie aye kotala po vie mokolo moko te batonga ndako ye azala donc fo ezwa nano forme namona basima liboso eyaka na ndako eyaka 500 saki eyaka na baremoki moko eya na 500 saki première fois basime eyaka 500 saki na remoki na miso na nga na mona ndenge ekiti voilà ndaka manzana moyo na suka kuna depo après biso toyaba bana mike meto oyaka tobike kofia bando tonga voilà siko nga na 80 nga siko na 80 ba 86 wala na Algérie tanga na mona vie boy te wana nga nayebi te nga nayebi kofi nga na bamamba nona quelque kuna 86 yo siko chef na biso lelo ya media bon Ken Pianato libéré vie to continue toujours parce que lelo ça ma victoire il y avait Kofolomide la légende de la musique j'ai pas libéré mais via ça là c'est moi ba boutique ya kufa na moi boutique ba biloko ba boutique moi forme tana na ville boy na legita wana na comment na kufa asna de kata asna de kata comment na tani oui mais nga yo ave na genda ça l'autre publicité voilà siko na comment ça ma boutique sur Ken Piano te pona genda ça le pub membongo ya pub ana ti le non na lia te hein le ki moi comme na construction sécurité organisation ba sécurité ok donc quand on a sécurité na futela mutu na porte on tape na porte mais locataire et a roti na problème ezate wana to solo ngo bien petit mot félé problème ya te petit Valdia problème ezate sécurité na petit ça ngo félé entreprise problème ezate OK non pesa papier na pesa petit Valdi aya lukabulo wana fuye fa lo na film na film forest comme kalikolo wana OK merci beaucoup na sepeli mingi vraiment ils a victoire na biso donc sepeli mingi na vie lobby journée mo sala que moi j'ai toi ina ba boulou mo tam susu ko raté boité toi ina boulou mo bo via na niko sur la bêtise batinga ti ba 5 ans on a qui ende susu ngana pesa ke pays de nanga
C'est quoi bien sûr, il a un quota boloko. On a le lobby, quota boloko, 12 mois de beloko bimanayo. Andima qui tango. Mais le va fasser complètement. Toi, écoute, na shampoo, il passe à vie émergente. Donc, tant que tu peux gagner le victoire, donc il a évité. Il a parlé, on a un banc, on a comité. Merci. T'es sali bien. Merci beaucoup. Alors, Merveille Rambo, impression par rapport à la victoire, il y a Koffi Olomide 18 mois vers sursis. Monde des autres là, ils ont fait tipo na fan la bonne musique, tout partout dans le monde. Pourquoi pas Koffi Fila, Koffi en particulier? Ouais, merci tout d'abord. Je remercie l'Éternel des armées. Et je dis force à toi, le Quadra Kouramana. Moi, je suis tombé le beau robot dans la statue. C'est-à-dire, victoire est certaine. Moi, innocent, elle sera toujours innocent. Babi, véritable bien, Zara Nzambe. Il y a un Nzamba là qui ici quoi. Donc, tout chaque espoir qui va gagner. Mais Nzamba là qui ici que Koffi Olomide Azaï. Et puis, nous avons dit ça tout. Ils ont un trône. Il a légué le trône à Koffi Olomide. Trône ou un érotique à la tête. Na ba tu babundi sango, excusez-moi, na ba musicien babundi sango. Trône est sango. Na ba musicien. Na ba musicien go. Na minute ça na ba musicien musu ba vendre ba bi baliete. To pesi une punition boko liate. Partout bozali boko liate. O boko liate bete bino maboko. Merci. Bandeko ba collaboration na grand pote Quadra. On va monique sali mabe. Koffi Olomide a trône, on a ce Dieu qui l'a donné. Il a 65 ans d'âge à succès. Lobby Togo. Aux aéroports, Togo, au monde a 3 concerts à Togo. Donc c'est-à-dire, Koffi Olomide a dit Aza quitté Nzamba sali grâce biso tozana esengo. Merci na ba Koffi Fil parce que ba vrai Koffi Fil va là itina suka. Nzamba la recommencer bango. Donc voilà, tozana biso mais défi ezali champ de tir facilité bientôt Paris, bientôt États-Unis, les ali arène ezaka arène na Togobetango. Na kanda Togobeta une semaine à Bercy. Je sais ce que je dis. Bercy une semaine lundi, mardi, mercredi, lundi au Kuna. Donc rien à dire. Voilà. Merci. Merci Merveille Rambo Ken Piranat clôturer na yo. Na kanisa na Merveille Rambo apeso conseil nenga sawa. Conseil nini? Conseil. Yo linga peso conseil. Non, nga kanisa ki Merveille Rambo apeso conseil que non, au moins il faut qu'on soigne image. Non, vieux penenga za boye. Zela na zela émission na yo pardon. On peut conseil na caméra. Vieux akendaki Mayankamba. Akendaki kosukola ba mabe na nyonso. Quand même bino bola tiseka ba mabe lisusu te mokile kozolo ba trop passe bakali. Non na nenga mabete, na nenga mabete. Excusez, so dit conseil na opesa na banana yo pa Ken Piana. Parce que bino balé so bi Barabas c'est toi Ken Piana. Na nenga mabete za sa côté. Na côté ni c'est condamné payer. Zela yo kangai. Ken Piana ezala muto afinga koleka Ken Piana na Congo. Na ba journaliste. Ezala muto yo batu ba bi tendance à Ken Piana. Il est tendance na yebanite. Yana tendance. Yoka yepa za nango. Na condamné ka yo nyonso te. Mais na lobi na bino mi balé. Le plus blanchi, on blanchi. Ne ba quitter Koffi Olomide. So ba quitter muto innocent ko za 15 bakali. 15 bakali ezala mamuto sala ngo na kanda na yo. Ya solo ana. Yondo tinda ka ebongo. Na tinda ka ete yo fo banda kotika kofinga ka batu. Fo banda kotika osa ndeti muto ka fabrique. Mais yo po senga pe Mosaka pe ba pa do finga Mosaka pe trop na vie hein. Nga la finga Mosaka. Finga trop ya solo ko. Finga mama Koffi. Yo on expliquer le mot. Ken Piana poli le yanga ko to gagner le. Mais Ken Piana za na raison na yo. Siko le kanda ya marambu oyo mususu bakala lobaka. Bakala za journaliste. Asala na quartier la tente. Aza journaliste mais aza na ba bonne réflexion vis-à-vis ya hôtel mamne ngo ne ba analyse au salaka. Et puis que le trop na musique Congo c'est Koffi Olomide. Nous dans la banzembe belé à kitoko ya ba succès avec Totango Bilé ça le roi bimi lelo. Très bien. Koffi. Mais to ba so la place au salaka. Ya ba to mususu. Ya sa réalité. Koffi wana kaka wana asala bana le plus fort. Nous ba ça raffiné. Nati bana. Po ba buro ba forte. Eh, baza fort. Non bien, fallait za forte. Ça me tite za forte. Fallait za forte. Kasi lo ba fallait sala mwana. Bon, signe za forte. La plus belle voix voilà. Moni de c'est-à-dire Koffi abota bana ya makasi. Donc pour dire aux gens que Thomas Lokoffi. Thomas Lokoffi. Ah bon Thomas Lokoffi moi Koffi. Bino pe na oyo comme idolâtrie. Ya solo la réalité. Non mais oui. Yomo loba. Yomo loba déjà que dans le quartier la tête. Ça la débat. Mututa le dans quartier la tête. Koffi est que le père de la musique to baptisé Kawana. Donc to nous on a si auto expliquer yo. Ken Piana Nzamba Sungayo au cours de 2022 au changer. Ah,
te oza frère na ngai nalobi te koza faux osala mosano bien lelo mutu tu alingaka Ken Piana ngana na bato ebele nayebani na bato ba pasteur nayebani na ba frappeur nayebani na ba homme d'affaires balingaka yo mais des fois eza nini kofinga ebongo yo pe yo entraîner bakali yo mutu entraîner bakali tellement yo zoboye yo sala na mama mususu lipa molingo komisa mitatu lipa tika lipa za lipa na Congo yo pa na luka na blessé yo kaka tu ana mon fleur yo luka ba mettre ba beta ba bien ça ndeli conseil na pesa yo Ken Piana siko yo lingi na loba biloko bato mon fleur ba bima ba beta mabanga bien na bomba bakali so to rectifier to lobaka ke non bakali yo pe faut oye baka nini loba te tu vois kozala rappel excité na Ken Piana te Ken Piana asala mam na ndenge na ye c'est bon na kolinga te osa comme ya lobaki boyolo comme le rivalité te bakanda bon bakanda na fosi la siko ne Ken Piana zali mais faut me maepe na mankamba bangando ba na nzoto ya mabeno yango oui bangando na bangolo baza faut balongwa donc c'est-à-dire bato balingaka Ken Piana balingaka bakali balingaka ngai boyebake biso toza na kimia akesinjo azoya te toza na esengo abuti obeyanga siko azoya toza na esengo la force reste à Dieu donc Koffi Olomide bakite bientôt grand mopa oya aza nzela déjà lobi alongwe azoya tomone donc voilà banene Consalves bave la boss David Mangaya ya mama Fali Roger Bandu Roger Bandu RB Fondation bakali à côté sukuna mais viens na lala na parler na appartement na na goma na vana na luxe à dégâts pota goma ya pota buka bata ben mais kala to me m'appelle Ken Piana te sale bien Ken Piana kala mingi te les zalaka les comme pas ndanga ya avancer na musicien na comment boya siko na comment boya ba misi ba me mara souvent monto akenda poto apesa mbongo na tambola okenda yo moko okenda poto na mbongo no mbongo longola ba complexe ebele te yoka longola ba complexe ebele poto na mutamele meme sule kauka me manga eza misete te sule kauka na me manga ya misete nango sula à travers un musicien sula me mingati non à travers un musicien mais oui à travers Fali Poupa à travers Fali poto na à travers Fali aza mwana bino à travers ezaka nake nakera na lupemba quartier la tekaka parce que oui wana lobi bien mwana bino moloba bien mwana bino kasi moloba bien mwana Verambo ndame manga poto dossier Verambo na oki bakati na bige na souvenir moko ya quartier la te parce que Fali c'est quartier la Ken Piana une question de curiosité c'est la question de curiosité comment na lelo exemple est généralisé bana quartier la te nyos tout oyo ba ou na quartier la te ba bima ba poser question exemple na kombo ya vie azo kima yango ka loba no ba kombo ya ba tuté na ba émission yo pour na étant journaliste c'est ça la ronde te wana il faut tout na ye moko te na tuni yo non nalandi pe émission ya bongo te ten exemple non exemple na loba te parce que nalandi nanga émission moko ya bongo te na yebi ko kimia te na kimi te ya biloko nyonso te mutu alandaka zela mutu moko pe atuna nga eloko wana nanga mutu nanga pene ezali concentré na makambo ya libana alanda pena net mingi te yo mikolo ko libana soko ozo comprendre non nalandisi pena makambo talaka samedi dimanche te samedi na ke commune dimanche na ngwesele siko et bon yo loba ke non boya Koffi apeso mbongo mamsuba fingo na ba émission mais vena nga lingati ndelanga mbongo bo boya osapwana na boya ki osapo era ozala mutal bosa pesinga mbongo yo ofinganga yo na kisi njo abo ofinganga ozo déjà mbongo Koffi bafinga plusieurs fois viena liambongo nemba lebele wana bino bozalaka te basongi bazalaka te voilà ya on a ina lo bamoni lelo to za fond Koffi aza le seul muto ba journaliste congolais ba liambongo neto na kosi non presque tous les journalistes oh ça les ba na lo baboy nga kenda na Koffi ka première fois na liambongo Koffi na kenda tiki na matanga papa John na kitambo nazalanga moko John Mumba fuko papa na akufa ba musicien ba yaka penate me Koffi na kenda tika Koffi aya tiki fleur tozongi boy kande na filmaki na matanga tozongi ba pesi nga 600 €.
Michel Bosaka Belanga 600 €. Merci Ken Pirato, moi je suis déjà mais mon conduit sécurité intersécurité. Il y a fait la chose Nico mon conduit sécurité Nico mon conduit, c'est une bonne chose. Ken Pirato ça la sécurité. Te awa to solane makamba boutique. Oh mon conduit. Ya sécurité so kabelanga so de sécurité ba ya parler. Ba no tambola na yo. Encore yo la problématique et ça lo bien. Et ça la bien vient na Nico mon. Non no kota lingwala nengo lingi. Oh vient na banda ba business kala. Teniki kitoko kenasi sana yo Sir Pauline Lumumba Landanga Sir Pauline wala sir na yo velu zo ambata pe mutu na akabaki na ba festivité ba makasi na okaba bato wana velu zo mbata kokwa rafati pato de pato pa kabi makasi wana vie na yo bongo sir na Angel Moussa sana Angel Moussa magizembe ya za pe na fête ya Moussa bosolite ya Will Moussa na to solite bosoli na ya wilite to na mboka te vraiment ko mascotte ya ko mascotte vient na nga na to solite na c'est la Angel Moussa magizembe la tala valise ya biloko tuna la ta ma fête babi mariage no lati to ko félicitations ken na mboka to ala libana ça li bien mais nga na préféré ce boza na Kinshasa ce bovage poto ya bino bo kende soki ya nini te to zala na bino ensemble ça la invitation kasi na opesa to solati na opesa nyoso et on a officiellement boki maté vini na ba 20 jours ba to bandi na bino kala to yana ba merveille rambo biso tout. Merci beaucoup Ken Piana, merci en tout cas c'était Ken Piana et merci infiniment à merveille Rambo. J'ai dit ça officiellement devant la caméra lelo oyoyo c'est na comme mbala mususu na opportunité na voyager na sabo na quartier latin c'est grâce à merveille Rambo yem talaksanga Koffi Olomide mutali boso asali effort prince bakalom ko tapé na avion bo mati. Félicitations. Tu as besoin de ça, en tout cas, merci. Tu as appelé ça, nous merci. Na opportunité, parce que Tamboli, na minute chose sur na complexe que Prince Bakali, na zo biso walai. Au moins plaisir à musala na biso. Faut bi mana musicien moko amune na memi au voyage na tourner na. Soko banda musala oyo leader moko abimisa ote waka pamba. Et surtout leader ngonani. Siko au moni neti ngai. Nga air fallait me manga poto et ça langa plaisir et ça voyage ko le ba voyage nyoso ya vinanga moi ndengo kende okena Koffi ka tourner bosaliana parce à côté sur bambok mo bambok et puis la seul chroniqueur depuis la chronique musicale et banda a kende Kigali yo mutali boso moni nyo arena nyo Wanda arena donc faut qu'on dimara Koffi atalobi au changer langage ba image ezali tozotalela yanga lobaka yana loba boka ta parti ote na lobanga na koga fele musicien nyoso na koga fela ka fali pour pas jamais na Koffi non ngana loba nanu na opportunité ngana loba nanu na opportunité yoko lobisanga te ngana loba na mutu nanga Koffi Olomide aza vie oyo aza komona nga bimisa ngo pe na brique ya libanga ya disque munene mais yo loba ki mta faire voyage ça la soule kauka yango na lobi bo soule est égal à fali pour mais oui mais avec ayebi mais yo pe nengo za bo muta memi yo bagoma na za merveille to loba merveille to ba Koffi merveille da matisa ja ça la bonga merveille que merveille da sala ke na yeba na Koffi les gars mon pauvre je faut bien rectifier c'est Koffi Olomide Koffi Olomide mutamemi marabiso nyoso na ngai donc kende ba memaye ate mabete eza pour tika kena vanda ma bébé zatin kende ba memaye ma bébé zatin ken biro mutamemaye Koffi Tabebanga. Merci à toi Dani Chanou Chinois Congolais Nixon boutique la bière de luxe. Il y a Foule Lukisu, il y a Bruno Lubika Mbongo, il y a propre l'argent propre, il y a Bruno Lubika. Merci à toi, merveille Rambo. Ouais. Merci à toi parce que c'est peut-être na mona eza grâce na yo. Dans le bien on la caméra. Eza grâce na yo. Merci beaucoup. Very much. Merci beaucoup. Donc yo êtes très reconnaissant. Merci. Tout ça la mamba bien yo moko yebi. Donc nous ça là ngo bien. Donc continuer à aligner bien, il y a au fin raté, banité 2022, mamba bien kaka, comme d'habitude. Donc Koffi Olomide aza nzambe. C'est Diomoni lelo, journal lelo na Kinshasa président auto sala meeting mo na parler du peuple. Alors bi presque malamu ya ba congolais. Ba tout total
mais to même jour Koffi Olomide libéré tala likolo da ndenge za le likolo propre tous un climat moko kitoko donc merci beaucoup na batutu bo soutenir Koffi Olomide. Merci bat bakanisa ki ba vie na biso ba merveille rambe aussi là tout le monde a ba poto te lokuta biso to pezaka to mona ba poto ba sero bosaki mulongo boyaki na Versailles ba sero wana boyaki wana kofinga bosuki bosamwe nzambe a confondre bokechu bokechu suna bokechu atinela nga ba message OK bokechu to oza muke to pesa kopi na osala tshaka te téléphone mi filma ba dire comme filmo mi finga ba kodi ba monaka yo comme ne bunga te wana sa musano mais pona ba musicien ko fika mutasili sibino merci Rambo donc voilà merci beaucoup na Sokoko na Laurent Sokoko yenga fona porter plainte mais Sokoko tu finances la rébellion on va t'arrêter hein Sokoko et puis les labo à la force financer rébellion tu finances la rébellion dans notre pays moi je suis fils du Congo puisque toi Sokoko tu es un Angolais monsieur je vais t'arrêter ngano toke na parquet na grande instance Sokoko toke ngano na parquet parce que ça na mbongo beaucoup. Merci beaucoup Merveille Rambo, merci fidèles internautes voilà que Bel Air Hotel Abisso et ça ma victoire lelo comme ça bazala rangiste était azala rangiste et ngano moni Koffi Olomide 18 mois vers sursis aza libre. Merci Seigneur Jésus-Christ ya mona artiste musicien Abisso fierté ya musique congolaise na biso et pourquoi pas la musique mondiale qui est Koffi Olomide aza libre. Merci à sala occupation na activité na normalement. Merci Maman Rifana Londres, merci ya tout roba mona maman ya Gauthier Mascotte ingénieur de banque, merci à vous. En tout cas fidèles internautes voilà qui ebele ya Rolanda Biso ya omona événement ya lelo monde eza en ébullition bato ba sepeli mama Emilie Nzemba ya tous pepele ambe mama Emilie Nzemba voilà mokonzi sécurité ya Nico mokonzi intersécurité mokonzi intersécurité donc les sociétés vraiment ya gardinage peut ko aider bato mais tenir na bango propre hein dégâts donc dégâts tenir na bango so mona ça dit que orange noir. Donc c'est-à-dire faut mon asko ba bogos ba recruter mon ba to taille ba des fois te kumo kao donc otika ki biloko na yo bombe ki biloko na ndako mutako ke lo appartement mutako zala wana kotambo na yo contacter mon compte de sécurité. Bon, Palzeri, Ramazan. Oh, na Bukavu, Palzeri. Ça, ça joue Bilamba. Malgré tout, là, tu te ma Bilamba ali. Bilamba sali. Voilà. Maintenant, la veste, moi, faut appeler ça Ken Piana. On peut ça qu'il y a l'occasion, il y a mariage. Non, Kabila, c'est pas ça Ken Piana mariage. Non, veste parce que. Parce que Ken Piana, Nathalie, elle a tigito. Elle a tigito, mais elle a manqué veste. Elle a manqué tête. Non. Ken Piana va manquer veste. Ken Piana va manquer veste. Parce que Ken Piana n'a pas ayana ba valise à Bilamba. Vraiment. Mais après tout, au solar na fait notre tout roba yebisa yo ngana leki ko para fat ba tout roba ba simon bongo bango tout ba so ba play pa na e. On se comprend. Wana ça uta mikilito kisasa. Wana na mutatongi yango pe na Karine Pala sala maison moko makasi. Karine Pala o sala théâtre en tout cas. Il faut qu'on commise. Mais il faut qu'on appelle ça la Valdi na chaîne na yo. Valdi tambaza ntelo makasi ya directeur na biso nyonso. Mais fait Rambo. Ata mai ya melato melara po. Ouais. Mais tu en as parlé mais veille non. Ba yo lo ba mai, masa na ngadi dans le tout puissant masa, zo va parler ba mai, Merci notre Congolais français américain welcome à l'NSC. Mai mutana $50,000 après son mai. Notre Congolais français américain triple nationalité qui sinjo autres à Jeep hein. Ouais, qui sinjo ngwa mona te. Ananzela. Tu peux ce Jeep ya bien Chevrolet ya bien. Ah. Dans ce pena poto ya Jeep. Bino ba dans ce poto à Jeep. Chandou ya foule Lukiso ya Bruno Lubika Mbongo ya propre prochaine erreur bye bye. Au revoir, merci.